Balandi Kimbangu 21 mbote mingi bipanyo somozwami awezali wabino mami kukoma aziamba. Lelo ezali le 6 juin 2023 tozali awa na kati ya mokoto 87 nakanisi biso nyonso ute kolanda ba reportage oyo ezali koleka na tina ya papa na biso papa Daniel. Vraiment ezali sengo mingi pona biso bakimbongiste na komona papa na biso azalaki lokola boma melelo papa Simbangu asali kaskati na papa na biso papa Daniel a récupérer nakanisi lobby tozalaki na centre médical tokendai na papa na biso po tosalisa ebe examen kolanda na bilini ndenge lelo vima toza na esengo mingi tozwaki décision na équipe na biso mobimba Kimbangu 21 tokotambusa micro na biso mpona kosolola na bana nyonso ya le news de Kimba mutu na mutu ameka kopesa opinion na ye na mosala oyo Kimbangu 21 to le news de Kimba bazosala soki ezali mabe to malamu na yango tokolanda bandeko na biso oyo ya Angola mutu na mutu akopesa opinion na ye tokolanda bandeko na biso bazali na Europe mutu na mutu akopesa opinion na ye pe tokosukisa na bandeko na biso awa na kati ya République démocratique du Congo mutu na mutu akopesa opinion na ye. Vraiment na biso bana papa Simbangu ezali esengo pamba te papa diangenda kuntima lobaki ete tozali bana ya bolingo tozali bana ya tata moko mama moko mais lelo oyo soki tozoyoka mwa makelele moki ezobima ke tozosala bato ya le news bazosala vantar bazosala bo ekozala mawa mingi pamba te biso bakimbongiste tokoki kotika moninga na biso amona pasi te. Bonjour mamani. Bonjour maman Mami. Maman ni toza awa lelo ezali le 6 juin 2023. Tomoni maman ni ko banda obelaki. Nakanisi deuxième dimanche no église yango yo. Oui maman mi deuxième dimanche mais deuxième fête. O gana ina kati na lisika. OK. Maman ni oza membre na kati ya le news de Kimba. Na makambo ezo sale na kati ya le news de Kimba o etali neti bolingo. Oyo papa diangenda kuntima alakisa biso etozali bana papa mo mama moko soko moni olingi ndeko na yo linga ndeko na ndenge omilingaka ekomami meme na Bible na Exode soki totali bandeko na biso ebele bazosufri na bamakambo ebele lelo oyo tozwaki papa na biso papa Daniel oyo bato nyonso bayebeli ye oyo akomi lelo oh azabo maman est-ce que makambo tosali eza mabe ou bien eza malamu? Merci beaucoup maman Mami, merci beaucoup balandi nyonso ya le news de Kimba esika bino bozwani ya solo mama Mami motuna na yo ezali très capital lelo soki totali papa Daniel na ndenge oyo azalaki na façon oyo akomaki et lelo le news de Kimba bazoyer bazongisa na kati na bato ezali amour moko extraordinaire po mama Mami na koloba no likambo moko moni lelo bolingo soki ngai aninza bana soki kaka moto to botami na ye wana eza bolingo te wana zo sala ngo c'est parce que eza moto oyo mais vrai bolingo ezali oyo moto kutu yo yebite salisa moto wana na sali pambole ko ya plus wana papa Daniel na tondi na esengo bandeko na ngai les news partout dans le monde entier atako bato bazali koloba tokolanda biloba ya bato te tokozonga pe sima te tozokotalela oyo aleki miso na biso nyonso kote ezali kokende esika papa Simbangu pamba te ngai moko mpe na kozwa exemple mama Mami na oyo ekomelaka ngai mais bandeko na ngai ya les news de Kimba moto basungaki ngai soki te lelo na kasa na yebi kiswani ezali kobetama mpo na ngai aninzaba mais esengo ya boye bolamu ya boye mpo na nini bato alini kose réserve te nini ya mabe le news azali kosala bainitiative nyonso ezali koleka na kati na le news de Kimba ezali ya kitoko ndakisa kaka ngai moko nazoloba na bino bandeko na ngai batata bamama lelo kasi aninzaba iso busu ezali kobetama mais bandeko nini papa Flori avant na ngai depuis jusqu'à la fin toyaki na ndeko na biso ndenge biso nyonso toyebeli mama Aninzaba azalaki vraiment morante bana lobi toyaki tosalaka mosala kende mata zonga bo ordonnance somba kisi sala boye donc eza bakisi ya poka ona tosomba
oyo akozwa lelo na lobi elongo na mama lui en tout cas ezaki urgence na scanner mbala moko oli bazaki scanner basala ebima lelo donc urgence docteur mpenza aza kolandela na nde basalaki examen ya scanner baye kotia biso na salle d'urgence kaka mpo batala ti makambo nyonso esali ke baye kopesa biso chambre tozalaki alobi ti au-delà 21h kaka mpo totika ndeko na biso na chambre makambo tu baordonnance ebandi kokweya wana kosomba bakisi bandeko na ngai ya solo bino moko bie bandeko baza na Kinshasa bayebi hôpital total yango kutu na mosika ezali parmi baformation oyo ezaki eza kopesa traitement ya kitoko epuis ezali bango moko bakolo baindien bazali bamédecin ya baindien ya basi mibali donc basindi mama na biso na traitement bapesi ndenge ezalaki butu ya lobi lelo na ntongo ndenge toye tokuti mama mpenza changement ndenge mosusu par rapport na ndenge azalaki okoloba nini na lito il faut koganga makasi mais tozoloba nini mpe normal azoyoka te mais bakisi tellement azwi aza kuti donc nde batiki mpe alala lelo kaka nde alali bien ya na mwasi ya biso kutu asali na bangozi alali mpenza bien lelo na ntongo mpe ndenge bazoyaka na babiloko na bango wana meli mpe ti ya déjeuner na bamoi mpe awa mama ye mabino boyebi kaka mama ya lokotaki na biro ya papa Arma nzebo mama ndi abanda koyemba epesa nga na mawobisa nga na maya miso milibondeli ya papa apesaki babisa enregistraki yango te papa Arma apesaki libondeli makasi mpona mama ni abi mama tika maladi na yo tikala awa pesanga maladi wana pesanga maladi netikala na kati ya ndako mpe ndenge azalaki omona ti tofandi mutu pasi toka koyoka te me na ye tafandi na pase journée na moni atia kosima motu te ozoloba somo ya koyoka mutu pasi te alobi te natonaki alobi safa pasi motu bango asomoku nasengi tokontiene mabondeli po te pasi eza na kati tolekaka kaka botomona yango na mosika me likama eza na kati hôpitali likambo etali mbongo basi moto mbango aumisa mwana na kati hôpitali kotia mabondeli papa rapport mpe okepa papa toumisa papa na nde bafuti caution ya 5 jours ata to 4 jours ata 5e jour ekoki mama ni abima tokotie batraitement wata ndako pote nzambe asi asali kopesa rapport pa ya papa akotie obongisa nzambe na bango na nde babongisaki metozosa merci papa Simoki Mbango na ndenge mama ni tozali nde tomoneli lelo papa kumisama nasengi mpe merci na bandeko nyonso tokontribue na oyo bapesi te papa pambola bakisa likambo kitoko yango mbuma kitoko yango papa Mfumalongo alingi mama ni toyebaki ye te mingi basape bato bayebi mpe ye mpe na bandeko nyonso bazali partout dans le monde entier nde namoni mama mami awa nayebi te namoni le news bobimba na yango wana papa mama esika bozali kolanda biso toyoka biyoka te mama mi ezaka papa Daniel te oyebi moto atulinga yango mama ni yango akomi malamu tala esprit ya bandeko wana eske ezali kumondimi mpe ezali kumondimi te me nga na lobi papa Simoki Mbango taka bandaka likambo na ye kio na suka fo asukisa yango nyonso bakoloba eza lokola mai ya moto etumbaka elamba te tozo kotalela papa Simoki Mbango pamba te asepeli na groupe oyo alobi bosala bokoba kosala mapamboli plus olandi mama bani mwa mokenga mpe na loba sinon nazala mingi akoloba te kaka matondi likolo na matondi na oyo nyonso bandeko ya nyonso bakosimba bakosala ezala ya kopangwama na koba papa Simoki Mbango. Nakoma tata mwana pili mosantu ngai mama Gloria na mboka Allemagne na pesi bandeko na ngala les news de Kim mbote bisika nyonso bozali surtout ba administrateur ya 5 continents na pesi bino mbote pona les news mingi ya kolobesali te bandeko na ngabo bozali komona miso na biso ezali kofungwama matoi na biso pe ezali koyoka ezali kosala des news makambo ezali kosala na yango tokende liboso lokumu ezali papa Simoki Mbango po ta yango papa Simoki Mbango abongisaki po etosala makambo minene pona papa Daniel mingi ya kolobesali te po toleleki ntango tomoni ndeko na biso na foule plus de 20 ans
makambo nyonso tu ezalaki difficile pa na ye mais lelo les news eye kobimisa ndeko na biso na libulu azalaki bobengaki ye ndoki moyibi makambo ndenge na ndenge liboma mais papa Simon bango atikaki ke temps oyo likambo ngo ekokisama eloko ekamusi ngai mama Gloria na moni papa Daniel azotina biso message ke papa Simon bango pambola biso bandeko nanga bisika bozali liloba oyo abimisaki papa batu na mboka Luanda Angola na kopesa mbote mingi na ba ndeko nyonso tu famille ya les news vraiment na tone sengo pona ko bima lelo na liboso na bino pona moi masolo pona les news en tout cas makanisi na ngai ezokene musika toto ngapenda bolingo pote to lobi ngo disake les news zali bolingo mibeko misala alors baninga to lembate to ngapena bolingo eluta pote ezi ba mabe mingi oyo tozo kokutana ngo oyo tozaka na yango po bolingo ndezi bakande mabe alors mfumama za lobaka tozala lokola ba poil ya mbwa kolala esika moko kola mokula esika moko donc ezo senga ka bolingo papa Simon kimbango kiangani alobaka pe lisusu tango azwaka maloba ya liboso alobaka soki bokaboli ngai na bandeko na ngai bozoluka échec donc ezoluka kaka bomoko on ezali bolingo donc bolingo eli réussite yongo apena makanisi oyo izana ngana mutema siko pona bandeko le news tozalaka bomoko pona bolingo eluta pona moyema be kota suma be koti directement uzala disons écart akumba tata mo apo Molimo Santo ezali ngai mama Emma nazali na mokoto awa pona likambo oyo etali le news de Kimba ezali eloko moko ya kitoko so tebaki te likambo ekosalama na lingoma na biso etosunga na moto oyo oyebi te mokende kosalisa ye et grâce à papa Jomak elo nde nasengi pa papa Jomak soko ozosala likambo bato bazobetela mabaku te avec mosala ozosala ezali ya mabe kasi soki ezali ya kitoko bato balobetela mabaku bana koyimayima mpe likambo wana asepelaki tata Nzambe asepeli na mosala wana ozosalaka soki ezalaki mabe tata Nzambe akosepela te mais ezali mosala ya kitoko yango totiaka yo ntango so mabondeli tata Nzambe inspiré yo koleka lisusu oyo esanga kopesa yo mpona mwana biso oyo papa Daniel tala libelo ndenge akomi soki ezalaki le news te inangisi mwana wana toyebi te soki ndenge nini mais na acte mwana wa banda kosala tosoka na message ke mwana wana soki basengi mbongo na chetiki ye tel biso takokomisa montant nde basengaki te tata Nzambe abombi abateli ye ti lelo oyo ye tokosa mwana biso oyo ezali kosunga na poto ya news tika tata Nzambe akumisama tika te mapamboli ezala bana tata na biso pa Jomas na likanisi oyo ozwaki tata Simiki Mbango akanisela yo apesa yo inspiration mosusu oyo ezangi ngai ale news ezalinga mama Louise na Kinshasa napesi bino mbote ya solo natila likambo ya papa Daniel oyo tozali nango en cours ndenge papa Jomak apesaki ba instruction bandeko na ngai nakoyebisa bino Jomak vraiment ezali molimo wa Nzambe eza kotambusa ye ndenge tobandaki likambo na ndenge tokomi mokolo lelo bino momonaki ndeko alobaki azane liboma te kasi lelo asintegre facilement moye bato bakima ye ezali te azali normal na makambo nyonso kaka ndenge bato bayebeli bandeko ebele balandi na YouTube ndenge papa Jomak atiaki nimero na nga babengi ngai mingi bandeko apoto na banonkimangisi balandi yango bapromettre bakocontribue bandeko bakimangiste oyo kaka ndenge tozaki lingombe ekabwana bandeko na ngai babengi esi nazwi mpe bacote part na bango vraiment bandeko tozala na bolingo ya solo ya kosala mosala ya Nzambe po ete tokozwela yango lifuti contrairement na bandeko mosusu oyo bazali koluka koloba mwa maloba pembeni eza kitoko te mosala oyo bapapa bandimi tozalaki epa papa Charles alobaki mosala nyonso ya kitoko oyo bana Nzambe bakosalaka Satan akosepelaka na yango te yango wana bomoni epuis aye kolobela biso ke conseil ma ona opesa na bino
les chiens aboient, la caravane passe. Bonjour maman Mitu Thomas Aziamba, bonjour papa Flori, bonjour maman Annie. Bino soboza kuna na Kinshasa, boza kosala musala oyo papa de Yangenda alobaka na biso, isa juste recommandation oyo papa tekelaki biso. En tout cas, félicitations beaucoup pour le dossier ezalaki ya papa Daniel. Pe ezali kaka dossier ya papa Daniel te. Ezali makambo ebele oyo les news eza kosala. Ezali l'une des recommandations oyo Bible écoute loba que le fort supporte le faible. Papa de Yangenda pa ekoloba yango na bolingo mibe comme ça là. Owana ezali preuve ya bolingo. Nde balobaka l'amour n'existe pas, il existe que des preuves d'amour. Derrière yango wana ezali bolingo bozali kolakisa. Papa Mfumalo on tuna suka ke kolobabi en aidant les autres je m'aide. Donc ezali likambo ya komi laxate to likambo ya fierté. Ezali likambo bozo tozo kokisa les news de Kimba bazo kokisa pona ndenge papa tindela ki biso. Courage. Allez, bon courage à vous. Bon continuer ndenge wana ti to continuer to salisa bandeko. Bondia. To yesu na tongo ya lelo en tout cas pona ko remercier ce papa John Mark. Na oyo penza bosali papa na oyo bosali en tout cas merci mingi pona kosala lisanga oyo groupe oyo esangisi biso merci mingi ntitila likambo ya papa Dani ningisi mokili mobimba mutu nyozo tu asepeli mama mami nzamba pambola bino na oyo bosali mutu nyozo asepeli oyo asepeli te awana za mutu mususu yango na mama mami courage. Papa c'est qui banga bax la bino susuma ba sabisu makasi ba yele ko ezangi papa Jomaki azwa longoni ya papa na yango na succès bwina komba tata mwana pe molimo sante. News de Kimba ezali lolenge ya sika ya kotambusa mokili ndenge papa sengela kiango alobi soki biso bakimbangize tokosala zalaka na mitwele na biso moko parce que bakimbangize tozali partout dans le monde ou partout na ba pays nyonso na ba paroisse nyonso. Papa tanga lancé likamwana ezeli bambule belé lelo eko kokisama pa ende kona biso papa Jomaki ezali kamoko ya kitoko force wana na pouvoir wana soki nzambe azana yote okoka ko sangisa batu ebele te tala ndenge groupe ezali etondi na ba professeur etondi na batandenge na ndenge na kati ya groupe pona kolakisa ke ezali likambo moko ya malamu donc baona bazo comprendre te eza problème te o baza na posa bayekola likambo le news bakotuna soki mutu atuni okobunga te tokopesa yo réponse. Et merci beaucoup na papa Jomak, merci na mama mami tuto merci tuna likambo uti kosalela biso ya papa Dani eza likambo moko ya ndenge ya mokete bolongoli ndeko na poubelle. Donc lelo papa Dani azongi eza lokola mutu akufaki lelo azongi na bomoi. Na komba tata mwana pele mosantu ngawa bino ndeko papa Mbidi André Garcia. Nazali na mboka ya Tomboko pona kolobela kombo ya les news de Kimba ya solo batata na ngai na ba mama na ngai. Les news de Kimba ezali ONG spirituel et pesama ki makanise pa ya papa Chomaki likambo nyonso ezalaka na mutu moko ainisaka yango. C'est ça le très important. Comme Zamba pesi makanisi ya kosala ONG oyo tobengi les news de Kimba biso tomoni makambo minene zo sala. Donc pona yango ngai eza na zongo lokola ONG pezo sala makambo minene. Après pona makambo minene tosali par exemple lokola papa Daniel. Papa Daniel azaki babengi mutaliboma bato bafingi bato batsola kiye. Mais omoni eloko tosali ezali lokola tata Nzambe aye kotala solo asala approuver biso bana les news soki bolingo o bateya biso ezali kati na biso. Mais solo tolakisi yango wana tolakisi na papa Dani pena ba mama mususu o tosali saki yango wanga pona ngai les news de Kimba ezali ONG. Merci mingi na batata na ba mama na ngai na komba tata mwa peni mosamba. Amen. De papa Sele ngai papa Francisco Kashala elenyama solo awa na mboka ya Angola na vila Luanda
C'est vrai papa na ba nyonso yo bazali koloba mabe ona groupe na biso ya les news bato wana nyonso tata nzambe akwa kolimbisa bango bamateli kambo malamu toujours babundisa kango biso nde bato ya les news tozala nde makasi to continue mosala na biso bapapa bazali toujours kofélicité biso na oyo toza kosala lokola ezali kambo mabe te tokokontinue kosala yango nde yango nalobaki papa président Mobutu azala kolobaki le chien aboie la caravane passe donc biso tokamaka na eloko wana soki mokolo mosusu papa alobi na biso ke na eloko oyo bozosala eza mabe ntango biso tokotika pamba te papa alobi na biso ke tokoli mwana soko akoli azalaka déjà indépendant donc yango wana biso tokontinue kosala mosala na biso na kopesa courage mpena na bandeko nyonso les news tokontinue kosala mosala toza kosala pamba te ezali malamu ezali nde extériorisation ya maloba ya papa Mfuma Longo oyo ye alobi ete nakomisalisaka na ntango nazali kosalisa baninga je m'aide en aidant les autres nakomba tata mwana peli mosantu amen. nakomba tata ya mwana peli mosantu eza bino ndeko awa na Luanda mama Maria Mulomatu. Merci beaucoup maman mami pour la question na yo. Donc comme ici le papa Simon qui va au bosso na comme section na mokolo moye. Vraiment bandeko na ngani sa news de Kimba na pesi bino mbote. Tika te papa Simon qui va mapambola biso. Mbote mingi na papa Jomaki. Mama mami merci beaucoup mingi na mosala oyo bozali kosala. Mosala oyo bosali surtout ya papa Daniel, papa Sosten. Tala deke papa azalaki lelo oyo azongi moto akomi moto vraiment to sepeli makasi tika ete papa Simoki bango apesa biso bolingo to continue kosala mosala oyo na ndenge ya lingi to sala mona motema moko bandeko to tika koyima to sala mosala oyo na motema moko to sunga baninga to misunga pe biso moko ndenge elobani yango wana vraiment bandeko merci mingi to sepeli mingi pona papa Daniel lenga komi vraiment to sepeli ezanga papa Serge Kotakolenja depuis Kisangani na République démocratique du Congo pona les news de Kimba eza initiative moko ya malamu tokoko continuer nango tokoko tikango te eza ko sala le social na kati église na biso pona papa Dani aza on dirait même moko oya bunga ki parmi les 100 kolo nango atika ki 98 99 pembe na kena ko luka moko wana alors biso to sali malamu Mbote na bandeko nyonso ya le news de Kimba ezali ngai ndeko na bino mama Gypsy Aziamba. Vraiment na pesi merci mingi na papa Simon Kimbangu na bolingo oyo alakisa biso. Lelo oyo na kati ya groupe na biso ya le news de Kimba tozo sala ba makambo susu oyo sepetisa papa Simon Kimbangu. Tala neti papa na biso papa Daniel biso batebele bayeba ki papa wana akufa. Azali mwana ya jeteki azwaki likama abande koya lisusu ndako ya Nzambe te akoma kofanda na fulu kwa na place ya kolala te nde les nuits de Kimba ezwi charge ya kozwa ndeko na biso. Vraiment merci na bana nyonso ya les nuits de Kimba donc mokili mobimba oyo bazotia lisungi mwa moke mpona kosunga papa na biso papa Daniel. Papa Simon Kimbangu apambola biso nyonso apesa biso wa makoki po tokoka kosunga pe bandeko misusu oyo batikali. Yo mutu okomona ke makambo oyo tosala eza malamu te donc oza na mondimi te oza mpe papa Simon Kimbangu te donc eza oyo tozosala eza mpona bolingo oyo papa Simon Kimbangu atika yango biso tosalelaka oyo tozosala eza te tofonde yango bana papa Simon Kimbangu bobeta mabaku te eza musala moko ya malamu ya esengo eza ya mabete oyo tosalaka eza ya mabete eza ya pasi te eza ya esengo donc tomona yango mabete ezali likambo ya bolingo donc bolingo nde yango tozosala botika kobeta mabaku koloba eza musala ya mabete eza ya kofonde te bino moko bozomona ezali esengo. Donc papa Simon Kimbangu azosepela makasi na musala oyo tozosala. Mbote na bandeko nyonso ya le news de Kimba bipai na bipai bozwami awa ezali wa bino ndeko mama bebe Aziamba na Luanda.
nazali mwana ya chorale de dirigeant. En tout cas, image oto uti komona ya ndeko na biso papa Daniel, en tout cas ezali pasi mingi pe mawa. Ya komona mutu lolenge oyo akomaki. Mutu akomaki deja mokufi pamba te. Ayebanaki lisusu position te. Akomi kolala na fulu, kolia na fulu bandeko. Kasi na bolingo oyo papa Simon Kimbangu alakisi biso bana na ye. Lelo oyo toke koluka ndeko na biso tozwi papa Daniel asukoli alati azongi mutu azongeli eglise bandeko na biso. Ezali esengo munene. Esengo munene pamba te bolingo oyo ya solo oyo papa Mfumu Alongo azo senga na biso pe bandai ko senga na biso bandakala yango oyo bandeko. Ya solo eloko oyo tozo sala ezali eloko moko ya kitoko. Ezali eloko oyo esalama nanu te. To esalama kala na bolingo ya 56 nde toyokaka. Kasi lelo oyo toye kozongisa yango bana le news de Kimba. En tout cas ezali esengo mingi ya okende kozwa mutu. Esika zalaki na fulu tozwiye, to sukoliye, to katie suki, to sombele bilamba azongi na ndako ya Nzambe. Ah bandeko malobezo sila. Bandeko na ngai na kati na le news de Kimba pe bandeko na ngai bakimbangisa na mokili mobimba. Toye kozongisa merci mingi. Ngai wabino mama Rosette na mboka Londres. Na mai oyo tomonaki pona papa na biso papa Daniel. Ndenga azalaki libanda lokola muta liboma pe papa Daniel azongeli biso na kati na ndako ya Nzambe moko na yenga. En tout cas likambo wana ezalaki likambo moko esalaki ba émotion makasi. Tolelaki komona mutu akoma na niveau wana. Kasi na nzela ya le news de Kimba pe mosalo mama mami akosala ntango nyonso na kati na Kimbangu 21 bakei kulukela biso papa Daniel lelo tomoni papa Daniel ndenge azongi na kati na église. Vraiment mama mami on continue mosala kitoko za kosala papa Simon Kimbangu apambola yo apambola pe ba mama na biso nyonso bazali kuna uta na mama Lolo ba mama nyonso ba mama baya Gabi pe staff mobimba o bozali na mboka Kisasa na mosala kitoko boza kosala pe bandimi nyonso oyo bazali na kati na news de Kimba to continue mosala na biso za mosala kitoko. Merci mingi tika papa Simon Kimbangu akumesama. Les news de Kimba ezali groupe oyo esangisi plus de 500 personnes oyo bapanzani na les 5 continents. Grâce à les news de Kimba tozali kozwa basango ezowuta epai na epai oyo ezali kopesa biso makasi ya kosunga bandeko oyo bazali na kati ya besoin. Grâce à ma vidéo oyo les news de Kimba azosala na groupe yango nde ezopesa bato ko sensibiliser bato pour na ko contribuer na ba oyo bazali na kati ya dans le besoin. Oya sepeli na makambo ezosala les news de Kimba te et kamwisi biso pamba te ba papa ba yebisi biso je m'aide on est dans les autres. Na kati les news de Kimba ezali action réaction. Tant que tu as information ya moto oyo azali na kati ya pasi grâce à ba vidéo grâce ya information ndenge lobeli news de Kimba et sensibiliser bato te sali action ndenge sa likambo ya papa Dani ndeko na biso oyo lalaki mikolo ebele plus de 20 ans na nzela. Heureusement grâce à la vidéo yango epesi biso makasi parce que vidéo na esalaki biso pasi ebele et sensibiliser bato oyo bazalaki sensible ba contribuer et na sima tomoni lisusu vidéo ya ndeko na biso ndenge akomi esali biso émotion esepelisi biso makasi pamba te contribution oyo sali omoni retour na yango. Les news de Kimba bravo na ba membre nyonso oyo bazali na kati ya news de Kimba. Likanisi wana eyeli na nzela ya papa Diomak tokoki koloba ezali inspiration pamba te ba papa na biso basengaka biso bolingo soki bolingo ezalaki te tolingaki tosonga te pamba te les news de Kimba etali ekolo te ezali kosalisa bato nyonso. Je suis fier de faire partie des membres des news de Kimba.
félicitations et bravo na ba administrateur ndenge bozali komemela groupe ya news de Kimba na kati ya honnêteté na kati ya clairvoyance nyonso. Ngai papa Lema Mido nazali na RD Congo na Kinshasa, nazali membre na news de Kimba pona misala esalaka groupe oyo esepresaka ngai elingi koloba pona bolingo kintwali. Je m'aide en aidant les autres na yango na lingaka mingi groupe oyo pe nakosepela ndenge nakuti koloba. Papa Mpumalongo alobaka il faut tosala mutualité mpona kosalisa bongo na ya komona ebela bambula eleki depuis papa liangenda atika biso na ye komona groupe oyo ezokosalisa epona kosunga. Je m'aide en aidant les autres yango ngai nazali mpenza na esengo ya kozala kaka membre oyo pe tata nzambe asala makambo nyonso na mokili eloko asalaka eluka plus bolingo na biloko nyonso asala bolingo ifo elekanaka na nyonso na yango ifo kofrécite papa Jean-Marc na volonté oyo na inspiration oyo na molende oyo azokosala mpona koaprendre biso makambo oyo papa aloba papa liangenda kotima. Voilà, il faut tata nzambe asalisa groupe oyo mpona ezokosalisa na bato oyo oyebi teme oyoki kaza na pasi opesi likuta opesi yango na tata nzambe. Donc papa Jean-Marc pour moi félicitations. Isabelle Raquel John pona tina na biso ya le news de Kimba lisanga oyo ezali lisanga ya bana na nzambe. Lisanga oyo ezali lisanga ya bana na nzambe. Soki bato bazotelemela lisanga oyo ekokufa te po soki Jean-Marc lelo azwaki makanisi ya lisanga oyo eza papa Simoki Mbangu akotaki epai na ye po nzambe toujours alwaka na mutu yango wana tokokaki kosala eloko oyo mutu nyonso asepeli na ye te mpona ntina ndenge tosungi papa Daniel baza bana papa Simoki Mbangu te po bolingo oyo yango bazotinda biso na lingomba tolingana to ede to sungana ali yo mutu olingi lisungi te soki olingi lisungi te oza nani soki olingi no lisungi te oza nani yango wana mutu nyonso oyo akotelemela le news de Kimba asali mokili na ye po biso tozolandaka matambi ya papa Mpumalongo oyo ye alobi yango biso tozosala na kati ya lisanga na biso makambo mabe eza te bamikolo ya ndenge na ndenge baza kuna vraiment oyo asepeli na ye te asali mokili na ye. Tokanisa pasi ya papa Simoki Mbangu 30 ans na prison souffrance oyo ya mona na kati ya lingomba ya kimbangiste leloyo tokomi kotelemela eloko oyo ya bino moko bozotelemela yango boza bato ndenge nini oyo amoni ke asepeli na ye na le news te asali mokili na ye akomi kovivre mokili ya ye moko po oyo eza mokili ya bato ya tata nzambe ya papa Simoki Mbangu bolinga te papa Simoki Mbangu ye nde mutu akodirige mokili oyo na sisi na ngai boye nakoma tata mwana pe Molimo Santo ngai ndeko na bino mama Isabelle Raquel John na kombo tata mwana pe Molimo Santo ngai mama Bibi Shintalani nazali membre na kati ya news de Kimba na Kinshasa
nazali kosepela mingi mpona bainitiative oyo ezali kosalama kati na news de Kimba. Kutala papa Daniel ndenge azalaki na kati na fulu, azalaki rejeté, mais lelo oyo bandeko na biso ya news de Kimba bazwi ye, bavalorize ye, bapesi ye valeur epai na biso ezali esengo makasi. Lelo oyo na kotala ba art oyo ya kitoko vraiment ezali vraiment na esengo makasi. Vraiment nazali koremercier makasi papa Joma, vraiment nzambe apambola yo na initiative oyo ya kitoko pe bolingo oyo bozali kolakisa. Mama mami Aziame, vraiment maman merci beaucoup na initiative oyo ya kitoko bozali kosala. Vraiment otala na mokili mobimba lelo oyo ezali ba initiative ya kitoko oyo ezali kosalama. Kasi na bandeko oyo bozali koloba mabe, botika koloba mabe, pamba te ezali ba initiative ya mabe te. Soki totali malamu bazali kosala likambo mabe te, ezali ka recommandation oyo ya papa Mvumwalongo apesaki biso, je m'aide en aidant les autres. Lelo oyo likambo ya kitoko ezali kosalama, bozali komona yango mabe mpona nini? Bandeko botika maloba wana ya mabe. À chaque fois papa bazali koloba ete bolingo oyo tozalaki nango na ebandeli na 2002 ezali lisusu te, pamba te tozali soki ndeko akufeli tokosala nini biso nyonso tokei tosungi ndeko na lelo oyo ezali lisusu te. Bandeko botika bizaleli wana ya mabe ya kolobaka de n'importe quoi, pamba te ekozala bénédiction te epai papa Mvumwalongo azali. Vraiment les news de Kimba ekende liboso vraiment tosepeli na ba initiative oyo makasi. Vraiment on azaki nango pona koloba yango oyo na ndeko na biso papa Aimé. Papa toyebi yo malamu outa awa na Kinshasa, basali comportement na yo okoko changer te. Bonjour papa Flori. Bonjour maman Annie, pardon, bonjour maman Mami Tutoma Aziamba. Merci papa. Papa toza awa lelo za mokolo munene le 6 juin 2023. Eza pe occasion moko munene na zuna solola na bana ya les news de Kimba oyo baza disponible ezala na Angola, ezala na poto partout bana les news bazali. Lelo pe to nazwi na kanisi tolandi ndenge mama Ninza balobi sikoyo ekomi papa Flori. Nalika na tuna mutu na mukie. Papa Flori makambo ezo salema na kati ya les news de Kimba. Est-ce que ezali libanda ya message ya papa Diangenda kuntima ya tina ya bolingo ou bien biso moko tozo fonda ngo kapo tokotsa na kati ya bo? Merci maman Mami. Na évité oya komona makambo yo sala na news mabe soki à côté de Gomba sikobe ndeli. Makambo nyonso tozosala esala na ko bandaka akati biso. Bolingo toka bolingo 56 biso toza bolingo te lelo toza bolingo te biso zangi la tango toza bana mike na ndako na biso ete toyoka lisolo balambi papa na biso biloko akolia me aye ali yango te bato balekaki bango balie nga ntango na mwana moke na okola bato mosusu nayebaki oyo tosamelaka na bango nanokanisa bandeko na biso ebana o bandeko na biso akoya bana tongo alie papa na biso kabela ngo bilamba mama na biso somela ngo bilamba mais lelo biso za bolingo on a na bolingo ya moke biso la bisa soki na lelo ale bano ya kotonga moninga na église awa tala kutu ye aliaka pa na biso asala basaka où est le mal soto komi kosalisa na toto komo sungara te biso na biso ndenge mama Anizaba otoloba pasi ezaki na mama Anizaba fozala wana omona biso mutu kene komona ye biso mutu kene l'hôpital fozala wana imaginez-vous toke hôpital Joma kaza kosala suivi aza kolanda za kosa ye basoki biso tole parce que le mois aba na 9h ti 17h to tiele ona munoko te poto banga botala muninga to ye na pasi le aza nango soki le loka na éviter nga ozala ndeni courage à relier ezate tolobi to se sacrifier pour Nzambe même na sacrifice biso to kosala asimba ndeko na biso po a retrouver santé. Ezali ngai mama Julia Soki na mboka Luanda. Nazali membre na kati ya les news de Kimba. Les news de Kimba ezali groupe oyo ezali kofongola biso makambo ebele
oyo etali na bunzambe ezali mpe kolakisa biso ndenge nini moto akoki kosalela nzambe na groupe oyo topesi merci mingi epai ya papa Jomaki na likambo oyo na inspiration makasi oyo tata nzambe apesa yo na kati na groupe oyo mage bazali kobundisa yo kasi bakokoka yo te ngai nayebi eloko kolongola ngai awa na kati ya groupe oyo ya les news de Kimba te nzambe kaka soki alongoli molimo na ngai ya na mokili mpona papa Dani mutu nyonso oyo amoni papa Dani makambo esalemeli papa Dani soki abeti nango maboko te soki mutu wana aza ndoki komeme na labo te aza ndoki confirme eza litei mobimba etei biso ifale nde tozala bongo na kati ya lingomba papa Simon Kimbangu. Je m'appelle Papa Alphonse Ntsika Zakanda. Vraiment, je suis très ravi de joie pour adhérer dans cette groupe, les News de Kimba. Vraiment, je suis ravi de joie comme je viens de vous le dire. Vraiment, je félicite simplement Papa Maxel Jomak par rapport à l'initiative qu'il avait pris et qu'il a organisé. La grande famille, vraiment, je suis très ravi de joie pour devenir membre dans ce groupe. Vraiment, je manque même des mots. Apparemment, je vous remercie vraiment par rapport à tout ce qui se passe dans notre famille. Vraiment, je suis très ravi de joie comme je viens de vous le dire. Et je vous remercie particulièrement Papa Jomak, sans oublier maman, mamie et les autres administrateurs. Donc de ma part, vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup. Contribuer. Papa nani? Papa Fofana. Papa pardon, okoki kopesa biso nanu moi conseil pe na bandeko o ba Hollanda biso parce que chaîne na biso est international. Bon, conseil on a pesa bino bolingo oyo bolakisi pa ya papa ata ngai West African Fofana na sepelaki nango yango oyo na so félicité bino ndenge bosalaki ezalaka malamu eza bolingo bolingo ezaka bolingo vraiment oh makambo bosali vraiment bosali bien bosali très bien au moins ndenge papa asepelaki asepele makasi. Donc vraiment félicitations Nabino, na félicitations ya baninga o batika. Merci papa Fofana, merci vraiment. Nzambe pe apambola yo biloko ezala ebele so ya katango nyoso kokota awa na maison ya papa Fofana. Merci maman. Balandi ya Kimbangu 21 to yoki conseil oyo papa na biso apesi biso papa Fofana siko to ngito bima tokende na maison côté ba oteka ba valise photo lukela papa na biso valise akoki kozala kana kifunda te. Merci papa Fofana. OK, merci beaucoup maman. Inspiration oyo uti pa papa Simon Kimbangu, papa Nkulu, papa Mbanza, papa Kumando. Doit appuyer émission oyo ezali très important. Et cela nous sozali batata na ba maman likambo moko esalami eza ya kitoko mingi makasi. Tomondi na laps de temps nyonso oyo tosala. Bato babeli, bamsusu batiki biso. Inspiration de sali que tozotia moi quelque chose ndambu autre zopesa ezali pona ko aider baninga na biso. To le bien que aimons nous vivons. Papa Kumando kwa jangenda kuntima alakisa biso unité. Ndena holo ba papa batalisi biso mokili ndenge yango ezaleli. Balakisi biso secret ya mokili, balakisi biso secret ya likolo, et basengi na biso tozala na bolingo entre nous. Parce que ceux qui lingani, tokosala na kama minene, kabaka ta koleka kafunga. Les choses on a biso na bolingo te rien à faire.
tobandokende kaka moko moko. So totali par exemple maman Ani Nzaba tala récupération oyo azwi mpona nini Kinzu Kiamete kalebas oyo bamama batiaka à côté wana yabwaki soi wana yabwaki soi wana yabwaki soi etc. tala likambo kitoko pesi yango batata na ngai tozala mayele tofungula nde mitema to luka ete tobongisa kitoko mpo toyede bapapa na biso 26 esika bango bazali bana mokumba monene papa Simon Kimbangu azwi nguya na nkolo Yesu Mesia lelo toyebi ke ezali papa dialonga na kema barecommandation nini bango bapesi biso papa Simon Kimbangu apesi na bapapa bango misato bapapa bapesi na bana na bango 26 spiritualité makambo nyonso nguya administration nyonso to eza na maboko na bango parce que bango bazali relève ntango basengi biso quelque chose ya kosala to luka tosala po ete to se soutenir mutuellement. Ngai wa bino papa Rigobert Rufutubu na Mugabe na mboka Kinshasa na République démocratique du Congo. Ya solo sango na kopesa bino ezali koyebisa bino ete kozala na kati ya groupe lisanga babengi le news de Kimba pe kopesa cotisation ezali kolakisa ke ngai na landi matambi ya papa Joseph Dangenda Kontima yende moto alobaki ete je mets dans les autres etango ozali kosala yango nesengo nyonso ozali komona papa Dangenda donc en permanence ozali kovivre ba œuvre ya Kintwadi et lite tokopesa tango yo mwana de news opesi mo eloko na yo to publier lokola ndenge tolakisi papa Dani ezali mpona kolakisa na mutu ke eloko nyonso yo otiaki tala mbuma oyo yango eboti tozala découragé te na moyini satana oyo alingi bato basongana te Satan alingaka bato badependre epa na ye ye azali moto aza na makambo kokoka bato bakelela nde bazwa kaka epa na ye ntango ndeko azali na pasi songa ye na esengo nyonso kozala na kati ya le news mpe kokotize ezali esengo mpe ezali lipamboli ezali elemba monene ya moto azali kolanda matambi ya papa Joseph Dangenda Kontima tata Fumalongo tozali ya mingi te koloba susi na biso ezali ete yo babengi kimbangista landa bizali la tata na yo soki oyebi ke papa Joseph Dangenda Kontima azali tata na yo na nzoto pe na molimo landa matambi na ye landa oyo alobi je m'aide en aidant les autres yeba ko ede baninga yeba kosunga baninga wana nde olandi matambe ya papa Fumalongo etango balakisi mosala yo osali ezali esengo mpona koteya bandeko nyonso baza na bulembu bandeko bayebake koyebana kozala elongo ezala likambo esengo na sisi boye na komba tata mwana mpe molimo santo amen. nakanisi touti kolanda moko na moko alandi moto na motu apesi opinion na ye tolandi mama Rosette tolandi papa Manene tolandi papa Kashala na Angola tolandi papa Nzao tolandi bato ebele oyo moto na moto apesi toyoki mpe mama Ani Nzaba apesi mpe témoignage na ye papa Flori vraiment bamama batata na bamama totika lobaloba mpe totika bayobayoba tokontinue kozala na force nayebisaki nazoloba ngo maintes fois papa Charles Dengeza alobaki yango groupe oyo akondima makambo ezosalema na kati ya te oyo te seke aza bana papa Simon Kimbangu tosimbana bana Elenus tosimbana bolingo oyo toza nango ekontinue ekende kobela nakanisi na janvier ngai mama mamundeko na bino nauteye koleka na likama moko ya makasi biso nyonso bandeko nyonso ya news partout na monde esalaki pasi me tomonaki lisungi oyo bandeko basalaki na ntina ya mwana na ngai oyo abungamaki na nkombo ya papa Matongo bolingo wana ndenge balakisaki eza te sukaki epa mama mami te voyage journaliste atravaille na Kimbangu 21 te faut tocontinue yango papa na biso papa Mouton lere atiki biso ezalaki c'est la même chose
na ye awa na chita ekuta mama Ninzaba sérieusement malade soko moni mama Ninzaba oyeba te ezalaki ye mama Ninzaba tolangeli makambo na ye mama Ninzaba koye mama na biso na boma akufaki le news de Kimba biso tosalaki po esengaki tosala oye kozonga na papa na biso papa Christian oyo atikaki biso alors papa Christian ntango atiki biso bino moko bomonaki na bolingo wana papa diangeta kuntimalakisa biso tosesabilizaki lisusu mwa biloko tomemaki na plateau mpona kotala bandeko mais biso na biso bakimbangiste soki tozoloba makambo oyo ke bazosala vantare bazosala bo l'église kimbangisi makambo oyo eza te tokoregrete nango mingi me toza na kobanga te babwakaka toujours libanga na mbuma oyo te biso bibeteli te babwaka libanga te nde na yango vraiment bandeko nyonso ya l'église de Kimba tosimba na maboko tozala makasi tosala mosala papa sikoyo mbango ndenge lobani merci beaucoup tomonani mbala nsima na nimero mosusu ya bayo